Bandeko balandi mbote na bino boye malamu na kati ya etando na bino pe na kati bongo lisusu ya émission Face B de l'Occident. Émission oyo esalamisi na tina se moko ya kolimbolela bino mayemanso mazali bongo lisusu kosalema na mikili ya bapaya oyo ezosala ete biso na kati mabela Afrika bayo kotalisa biso ete mikili ya poto to pe mokili ya Occident eza mokili oyo eza atana rature moko te eza mokili oyo biso na bino tozomona lokola paradis sur terre oyo tozali kotia ba rêve na biso nyonso to pe ndoto na biso nyonso po ete to bunda to sala makasi po ete lobi to lobi kuna soki ngai na se retrouver na kati ya mikili ya poto to pe na Occident mbala moko na kati libota na ngai na komi soit chef de famille na komi mutu oyo esengelaki na ye a apporter bolamu pona libota bato nyonso na kati libota bakoyokamela ngai parce que na kei na mokili oyo eza parfait donc lokola nga na wuti na kena mokili eza parfait donc bato baza na mokili oyo eza imparfait donc automatiquement Afrique bakoluka moyen batalela ngai nde mutu na kotalisa bango ba dirigeant nyonso bakodiriger Afrique il faut bazala bato oyo bazoyokamela monde parfait to pe Occident esengela bango tamso batanga pe kuna baza ba diplôme ya bato ya kuna baza pe na formation ya bato ya kuna wana nde bakolobake batu wana bazali bongo lisusu batu ya mayele pe batu wana bazali bongo so batu ya tina po ete batangi na mokili pe na isika oyo ezali bongo lisusu parfait to pe le paradis sur terre biso nyonso tangi na ba ndoto na biso pe na ba nyonso ya biso to monela ki yango bongo na ba film totali na ba série tolandi na ba clip totali to monika minda na minda ba gratte-ciel na ba gratte-ciel eloko ya kolongola ezalaki te to monaki ete ezalaki malamu pona biso dezo senga sikoyo to kwa bonso ko limbolela bino mokili yango ndenti na wana vuva mu télévision basali manaka to be programme ya Face B de l'Occident émission oyo ezoke na niveau ko kundolela bino maimanso balakisaka biso te oyo nyonso balakisaka ete ezalaka te pai na bango nzoka nde ezalaka kasi bango abombaka yango te na tina wana to bengi manaka yango Face B de l'Occident batata pe ba mama na kolika ete biso na bino tomeki kotambola mwa mingi mikolo mikuti koleka tokendaki na mboka tozaki pena na mboka ya États-Unis atako tobetaki mwa crochet kolandela makambo ezoleka entre na kati ya guerre ya Ukraine na Russie tokendaki na niveau ya kolimbola pe ya kotalisa lolenge kani nyonso ezali bongo kosalema awa na kati ya mabele na biso kasi mingi ya bato bazososola te nde tolingaki tososolisa bato ete na kati ya guerre wana racisme ezalaki emonanaki polele na miso ya bato atako lelo Occident zosala mwa makasi po ete akwa bongo lisusu koregle mwa bapon moko ya mike kolandela eleko pe tango tozali nde na tina wana tokolika ete batata pe bamama tokomi lisusu na ngonga oyo tozongi mpenza na kati ya mabele ya États-Unis d'Amérique. Pour nani tozongi lisusu kuna tokei précisément na mboka to pe na ville ya Philadelphie. Ville oyo eza réputée ya kozala lokola patrimoine historique, culturel pe artistique ya États-Unis d'Amérique. Po ete kuna ba art nyonso etondi penza ebele pe makambu ya histoire etondi sami penza ebele na kati ya ville ya Philadelphie. Kasi batata pe ba mama biso na bino toyebi malamu tango tata pe ayaka te pona kokumisela bino mikili ya poto ayaka te po asanzo na mikili ya poto tokolike ya biso na bino tozalaki na bino awa tozala bino awa na kati na bele ya Congo phénomène moko ebotami na kati ya Congo même bato baza na niveau Europe bazoseka phénomène bombé oyo ba jeune lelo bazali kotungisama na yango bayeli biso to pe drogue moko ebotami oyo bilenge bazomela kasi drogue wana ezali penza kotungisa makasi nde na tina wana batata pe banengwa milemfa bozoka makele eza kuna te tokomona phénomène moko ezotungisa biso awa na kati ya mabele ya Afrique phénomène ya bombé mais ezosala pasi na motema pona nini parce que tozomona ke phénomène yango bombé et ye kobota pa na biso lokwa eloko moko ya sika
tozo kanisa ke bana na biso nde bakei na niveau ya kozwa ba produit wana pona kozwa yango pona kosala ete bato bakwa bon komela drogue wana po ekwa bon kolalisa bango bapongi pe kwa komisa wana ndenge bakomeli o mwana tata mukolo na moi makasi azoye bakutu ndenge kotambola lisusu ta komotambola lokola caméléon elenge mobali penza o mwana ngunza mi azolala pongi ya kotelema na balabala et ramollir ye cerveau alors que drogue wana eza purement ba produit chimique ba produit chimique tokokenda niveau ya kopesela bino te ndenge nini esalemaka mais pour koyebisa bino ke eza exploitation ya ba produit chimique, il y a deux produits chimiques où ils ont permettre que bakina niveau tina niveau ya osala drogue wana donc on a la connaissance te on a la connaissance chimique te et ça moi pas c'est pour que na niveau ya ko kende ko koma na ba produit wana nde batata pe ba mama to moni est dérangé batana mikila poto bazo benga awa to moni kuna phénomène bombé to moni boy et ça li passe na motema tant to moni biloko ya bongo pe bandeko batana mikila poto ba meki ko benga pona lo bakeno phénomène bombé et bomi Congo mais ni to totalisa que en réalité na kati ya mokili na biso nyonso o ezo détruire biso bomo ina biso ba indo na kati mabele na biso biloko nyonso wana ezo uta bongo libanda eza na eloko moko te o euti na kati Afrique ezo détruire biso ba africain nyonso ezo ya po détruire biso na alcool na nyonso na ba drogue nyonso ezo uta kaka se libanda soki tembe biso na bino tokende bongo na ngambu ya bilili po ete tatape otango balobaka tango nyonso balobaka na nzela ya bilili lokwa tozoloba na nzela ya bilili ezo senga yambo tokota pena mozindo ya makambo yango tokende bongo kotala biso na bino esika kani bango kuna na baki tozokenda lelo tozala na bino na États-Unis d'Amérique na Philadelphie na ville Philadelphie tokende kotala biso na bino ndenge kuna pe ebandela kinde pa na bango biso na bino ndenge tozoloba lelo ça va se savoir tokende kolanda video Soso eleli moi ebimi tongo etani baninga balamuki yo otikali kaka ya kolala moindo okay tala na sima esali kobanga te kasi kozwa mayele tobosana te ke bate kaka biso binyolo na maboko mpe makolo kumba na monoko lokola moindo tongo etali moindo fongola miso kunga ya baindo esili nde kobeta kunga ya baindo esili nde kokoka tala mokwaya akotaki na kati ya mboka amemingo bunduki atekingo moyeke alongoli bonzambe ayingisingo bosatana tikanga na lela moindo tongo etani moindo fongola miso soki mopaya akotaki te na mabele bilitukomi na pasi ya boite yo moto okokaki kozala modifisi wa yambo tala lelo yo ozonga nde nsima tikanga na lela baprofita baindo basila na kokufa baprofita baindo basila na koboma moindo obosali pasi bamonela yo moindo obosali pasi ayaki babita moindo obosali pasi ya mbuta machua moindo obosali pasi ya fumu kimbangu tikanga na lela ekosi
nde tokoma banoir américain pe bajamaïcain tobungisa identité bapesa biso bakombo ya bomumbu lokola James Brown, Bob Marley, Cassius Clay batikanga moindo kuna na Haiti batikanga moindo kuna na Jamaïca botikanga na lela basi ya baindo botikanga na lela basi ya baindo batikanga na Martinique batikanga na Idigore batikanga na Zanzibar na roliki ya banso bouti kolanda bilili pi banso bomoni bilili soki batu batali yango na ndenge ya likolo Philadelphie bakozwa bilili wana te bakozwa ba gratte-ciel surtout so on a butu bomona ba minda tozo ko ba visite biso na bino eza quartier mobimbe na lolengi wana. Bien sûr, nakati bomoni baindo. Bien sûr, nakati loposo pembe. Mais pona nini toponi mabele ya Philadelphie. Parce que lelo nakati ya molongo, nakati ya bomo inabiso. Mboka lokola Philadelphie, tope villa Philadelphie, et ils ont fait rêver batu ebele. Mais bazoye bate que o ezo bata manase ya ba lumière wana eza ba réalité o tozo la sabino wana lo poso pembe sima komona ke azo tinda ba drogue ke pa ina biso ba drogue mususu bat mususu azo résister na yango donc bozo mona batu baza wana pomena même policier aza sur place aza wana te pona ko empêcher drogue te kama policier aza wana te pona koluka moyen ko empêcher bat ba mela drogue wana policier musala na yango wana te ye musala na ye eza ya kobatela batu wana ya koluka ki batu wana pe bata na sécurité akokanga bango pete obote ozotekisa akokanga bino te mais soki yo ye uti musika eke oye olingi o instaurer système moko ta mususu place wana bakoyebisa batu wana batumbukela yo même soko solingo sala bolamu pona bango bakoluka moyen ndenge nini eza pene tolobaka expérimentation moko en grande échelle bazo expérimenter biloko en grande échelle mais bota la quartier wana ndenge ezaleli na bosoto na salité bat bazo vivre na bango bongo na balabala bazo mena na bango bongo na balabala donc nyonso donc banyama kutu mususu bakenda kobatama mpona kosala babiloko mosusu mais batu wana bazo ramollir bango ba cerveau na bango ekomi ndenge nini mutu azo kwasuka kotambola bongo te mutu alali na nzela mais ntango bamoni expérimentation na pa na bango il faut manda yamba yango pa bakobai na bango biso baafricain baye baye ko injecter ngo pa na biso lelo bokomona ke biloko ya bongo eza moi passé parce que tout ça na 21e siècle mais il y a à peine 30 ans jamais tu crois qu'on imagine biloko bongo pona mikila poto mais soki batuni oke place wana bango bazo bengango drogue wana to babengango la drogue du zombie abino bomba ngo bombe yango babi drogue du zombie. Donc zombie ndenga tambola kandi so batala ba film ba zombie ne ba yimi ba tambola donc zombie ndenga tambola ka et tout ça bozomona so de talaka ba zombie mingi tam so ba film nta ba clip ba Michael Jackson Thriller bomona nde bazobi mande bazo tambola donc soko meli drogue wana okoma bongo kandi to zomoni la bango pe awat mona mutu azo ninga na ye moko ba bu a bloquer alali to zomona yango na katabilili babengango la drogue du zombie place wana bazo bengango soki cité wana nyonso to Zombieland donc la ville de zombies la ville des zombies bo imaginez bino moko donc basali nyonso wana posa bamoni ke résultat na bango eza satisfaisant mpona bango ki bato na bazozonga bakozwa biloko wana eye nango ti awa na niveau ya Afrique
biso to yebisa ki bino ke nzela ya vuva mu télévision pe na ba émission ya vuva mu télévision na ba yindo bola muka ete émission ba drogue wana eza drogue o esalemi awa te pita on tozo la sandu no bilili bokende ko remarquer que bato bazo ya koteka drogue ngo awa bato bazo kanga bazo teke loko wana eza ba congolais te nde bazali producteur pe ba vendeur ya drogue wana bato wana bakendaki musika bakendaki ko yekola ngo o basalaki ngo pana bango kuna bamoni ba efeo esali bato wana baza pe en mission awa na kati ya bamboka ya Afrique. Donc ti bazo ya ona mituka ona ba jeune bango ona nyoso wana to sengi na bakonzi na biso ya OCC bosala makasi pona nini bomona biso ba congolais tozaka so tozoya na eloko awa tu na ona mabele Afrique bomona ke contrôle pana biso mo ba congolais ozala makasi mais ba expatrié oyo bazoya na eloko awa bozoka ko contrôler bango te bazo kotsa n'importe quoi boyebi ke ba drogue wana ro détruire bana na bino ero kena ba cité ro détruire bato bino bozonga bozana poste bo encadrer bo konzango bozo sala ngo banani OCC ozotika biloka bongo eleka alcool nyonso na bozotika eleka mais pour détruire nani mais totali lelo jeunesse eza foutu inge komaka lokola pana bango kuna mais bino mo botala Philadelphie ndenge komi mais botala sikoyo ke esika yango pe place yango ezali na impossibilité za la peto parce que molimo eza kuna lokola molimo oyo balatisi mutu era molir ye cerveau donc comme c'est goigoi to pe fainéant mutu wana a commis une impossibilité ya kusala musala donc esika oyo ya kozala bosoto na bosoto batata bape ba mama biso na bino tango nyonso to bato koloba ete aujourd'hui ça va se savoir bakosaki biso pe tango molai biso pe to komi na tango oyo to ka bon ko découvrir bosolo oyo ezoleka pena na mabele na bango régie ba pesa biso bilili po ete to ko babongo lisusu reportage ya mai tozolanda mokolo malelo en direct ya Philadelphie soi-disant mboka to pe ville ya kitoko pe ya malamu régie ba pesa biso élément total apenda soki za penza ya malamu Soso eleli moi ebimi tongo etani baninga balamuki yo otikali kaka ya kolala moindo okay tala na sima esali kobanga te kasi kozwa mayele tobosana te keba te kaka biso minyolo na maboko mpe makolo kumba na monoko lokola moindo fongola miso kunga ya baindu isilinde kobeta kunga ya baindu isilinde kokoka tala mubaya akotaki na kati mboka amemingo bunduki atekingo moiki alongoli bondambi aingisingo busatana tikanga na lela kozala modifisi wa yambu tala lelo yo ozunga ndisima tikanga na lela baprofita baindu basila na kokufa baprofita baindu basila na koboma moindu obosani pasi bamonela yoye moindu obosani pasi ayaki babita moindu obosani pase mbuta machua moindu obosani pase fumu kimbangu tikanga
américain azalaka te nsima ya kotekama na biso nde tokoma banoir américain mpe bajamaïcain tobungisa identité bapesa biso bakombo ya bowumbu lokola James Brown, Bob Marley, Cassius Clay. Batikanga moindo kuna na Atia, batikanga moindo kuna na Jamaica, batikanga na lelao basi ya baindo, batikanga na lelao basi ya baindo, batikanga na Martinique, batikanga na Idigore, batikanga na Zanzibar, batikanga moindo kuna na Luanda. Bandeko balandi naibite biso na bino tobeta lisusu lisolo nini po ete tango nyonso tolekaka liboso ya etando tango nyonso tolekaka liboso ya television ezalaka se na ntina moko ya kolakisa bino ndenge nini loposo pembe ayaki kokosa biso awa eske nano okoki kondima biso na bino na kotala Philadelphie boye nano okoki kondima ke image ya bongo ekoki kozala nano okondima ke image ya bongo ekoki kozala cité mobimba to pe parti ya ville mobimba etondisami na bosoto pe ya batu ya bongo ba drogué na ba drogué on dirait toza na asile moko boye toza na centre moko boye ya ba ivrogne ba tona bata en public mutu nyonso azoleka azomona bango ndenge bazali destruction ezosalema à ciel ouvert epai na bango moko loposo pembe azo détruire bayaye na misu boyi bango nyonso bazoleka mpe bazomona me nga nayebi te baye otangisa biso message moko ya l'amour du prochain message ya bolingo me nazoyeba te sikoyo bolingo yango ezalaki nde biso tosala yango envers bango yango moni molimo o bazalaki nango bango na bango ya ko se détruire bango na bango ya ko boma na bango parce que o bazosala na eza mundele mutazo détruire ndeko ne mundele baye na molimo wana baye ko kotsela biso na kata ya bela Afrique lelo bozolo bakeno africain alingaka mutu mwindu alingaka ndeko ne mutu mwindu te so mutu mwindu azonga mataka mutu mwindu fo ndeko ne ka mutu mwindu abenda ye bongo botala ka sibino moko phénomène de salema wana onyo sezo leka wana mundele mutazo sala yango to mutu mwindu mutazo ke sala ngo kuna na kati mabeye na bango bizale na bango wana nde baluki moye ba ya kotia yango epai na biso balatisa biso lolenge na bango yango moni tango nyonso nzela ya itando na biso totiaka ba programme oye ko pesa bino bokasi po édifier bino elongola bino botutu wana elongola bino makanisi wana oye ko sala ete bokoka koyina ndeko na yo okoka koyina ndeko na yo moto moyindo me botala phénomène o tozolo ba phénomène bombe na poto nana kwa yiko ndima ke bombe pe tala pe na poto atako bango babongoli yango kota ndepo na yango tokosenga mingi penza na bakonza mboka mingi penza na bakonza mboka pona kosenga pa ina bino soki possibilité kozala boko ko contrôler boko bongo osala makasi po boyeba eloko nini ne eloko nini ezokota na kata na mboka na biso et na yebi te soki pe bota na ba laboratoire ezo permettre bino soki mutaye na matière à lobby likambu soki bota na possibilité ya ko détecter to pe ya ko étudier matière o mutaye nango est-ce que matière wana eza bien est-ce que loko wana eza malamu na ko consommer yango est-ce que zo détruire batute bakonzi na biso penza biso en tant que bilenge biso en tant que jeunesse to senge pa ina bino to senge pa ina bino na tina se moko boka ko garantir avenir na biso botala ndenge bilenge bakomi
oyo eza expérimentation ya drogue à grande échelle oyo osalama pa na biso epa na bango bakei batongi mikili na bango basala nyonso bazosala bazoexpérimente makambo mosusu nde tozosenga epai ya bandeko na biso bayindo bato mwindo bozomona kuna baza te bayindo ntango mosusu mona botami wana bagalère badifficulté fin de fin okei kaka de obandaka komela mpo eza basituation tozokutana nango partout en Europe bilenge ebele bazokende na babalabala baki kokutana bakomela drogue masanga parce que galère eleki tellement moto azolala libanda na bamalili wana akosala nini il faut aluka moyen se protéger baalcool badrogue eza biloko ezopermettre ye abosana bamakambo mosusu bokanisa te ke na mikili ya poto oyo balakisaka bino na bagratte-ciel tout est rose non tolekaki biteni na biteni nde tokendaki mpe ntina niveau ya Las Vegas totalisi bino ndenge Las Vegas ezali lelo tozali na Philadelphie na kati ya États-Unis toujours nde bandeko balandi nakolika ete biso na bino lelo tobetaki lisolo ya bombe ezalaki nango awa te ebanda nde mpa na bango bayende mpona koexpérimenter yango à grande échelle yango bozomonaki bato nyonso bazokanga baza baexpatrie baza bato na biso awa te bango nde bazoya kotekisa biloko yango awa na nzela kaka ya vom télévision nde bokokozwa maye oyo nde na ntina wana etando eza ngonga biso na bino tokolika ete mokolo na mokolo poso na poso ozozwaka maye ya sika oyo ezotalisa bino lolenge nkani loposo pembe mpe mokili na ye eza na kati ya potopoto mpe na kati ya bozoba ekosenga na biso to prêter attention na bamanaka nyonso oyo tozosala biso na bino nde nakolika ete tokomi na suka ya manaka na biso mokolo malelo nde mpona yango tokotonda mpenza botondi na bandeko banso oyo bazolandaka biso mpe oyo bazali fidèle ya kolandaka biso ntango nyonso na niveau ya Vuvam télévision na baémission oyo tosalaka mokolo na mokolo mpe bayebanso ozotindela biso bamessage mpona koencourage biso tosengi na bino bokoba se kotinda bamessage mpe bokoba koencourage mpe bayeba bengaka bosala bokasi mpo ete bokoba bongo kobenga mpo ete bopesa bongo lisusu makanisi na lolenge elongo bani tokopesa mbote epai ya bandeko na biso banso baye basungaki biso mpona kozwa bilili oyo mpona nite epai ya ndeko na biso mawete oyo bazwaki bongo susu na mboka ya Belgique topesi bino mbote ebele na kolika ete kala mingi te bino banso bokozonga kolandela message ya Nelson Nzila bino banso bokozonga na kati ya Bela Felika esika kani bomoi na biso ezali bongo susu malamu totondi botondi na baye banso mpe équipe technique oyo esungaki biso mpona kosala manaka na biso mokolo malelo mpona ninte tata Mbala Mansadila elongo bongo lisusu na tata Kuba oyo basungaki biso po ete bilili ya lelo ekwa bongo suko zoma na lolenge sengeli pe soki elamba mi malamu pe bozomona ona bonzenga ni bozomona elongo wana mpona nini te matono mingi na tata Ntimba superlatif pe totondi botondi na oya biso mbasi basista biso mokolo malelo kumu ilebo kwa kombe apero topesi bino mambote esika bozwami tika ete kimia tata kiliko na seza la bongo susu na bino banso ebisika bozali botikala branché na Vuvam télévision etando oyo ezolamusa makanisi na biso banso bayino na eleko oyo etando se moko oyo elobelaka kiboyindo pe elobelaka kombo ya mfumu kimbangu na mokili ezali bongo lisusu Vuvam télévision biso na bino tokutani na manaka oyo ezali koya matondo mingi